Bonjour, bonsoir, na balandinyo sur la télévision, bonjour la communauté congolaise, bande kote ko bitali solo ya ntaba oyo bande kona ngai na mama oyo. Li solo eza pasi pe mawa to yaki kolakisa bino bandeko na exemple ya bandimi taba, bandimi oyo bakomi bandimi taba na kati église ata pasteur asali masumu ata longoli bilamba ata asali bakangi na mibasi ata asali nini bazaka na kati église wana yango oyo bozomona awa. Mama oyo asali nini na taba oyo? Taba atambolaka na 4 pattes, mais lelo taba akomi na otambola na 2 pattes. Ezali lisolo ya pasi pe mawa ndeko me akopartage oyo ka lisolo ya mama oyo nini ekomelaki ye akomisa taba boye mpo na nini mama akomisi taba lokola moto atambola na 2 pattes. Ezali pasi pe mawa me ndeko na nga alanda lisolo ezali molai me tokobetela mpo comprendre mokili ekomi na suka, mokili ekomi makambo ebele oyo esengeli moto na moto ameya kotimba kozala mondimi taba te na kati église luka elongi ya nzambe ya solo toyanda liso na biso na suka bandeko na ngai. Alors bandeko na ngai lisolo ya pasi pe mawa ya ntaba oyo azalaki na 4 pattes. Azalaki na makolo mine kaka ndenge babibole nyonso oyo nzambe akelaki etambola na 4 pattes. Mama oyo akomaki na suka bandeko na ngai mokili makambo. Mama akomi na suka taba akenda kotambola kolia bilanga bato mosusu ba rapport kilikili bandeko na ngai ba rapport kilikili ye mosusu akende boye taba azongi na ndako te bandeko na ngai ekomaki na niveau mama se décide ngai na koboko leloko na ngai na ndenge nalingi bazalaki 7 bibwele me na moto mosusu alobi ke te mama oyo apini ye mobali na ye na kati ya taba parce na mboka baevenema eza ebele na mboka baevenema eza ebele oyo esalamaka tokobeta mpe lisolo. Mama alobi ntaba na ye kobunga eleki kokende mosika eleki mama abuki taba maboko mibale taba oyo ya liboso na buki yango abuka yango kala taba atambolaka ifala atambola po alingi asala toilette alia ye akomi koliesa ye akomi kosala to bandeko na ngai ye alingi azwa mosala ntaba akende mosika te ebwele oyo etambolaka eliaka matiti mpona kose protéger mpona maladi banini me akomi kolesa bango masango alingi kowanda kosala oyo ye asepeli epesi pasi epesi mawa bandeko kaka na mboka oyo bozomona awa bandeko mosusu balobi te papa motu oyo ozomona taba azalaki motu normal nyama omoni taba azalaki motu normal ezalaki mobali na ye akenda kokende kosala nini kokende koyibaka biloko ya bato na longola ntaba me akendaki retour na ye azongi taba pasi akendaki na ndako ya nganga moye ase azonga normal yayesu te yango atikala taba alors mpo akenda aso kotambola te yango babuka ye maboko kuna epa nganga wana mama mpe akontinue kobuka ye mpo apenalize ye azalaka wana bande kotala nyama ndenge baza komaltraite yango lokola bandeko mosusu bamaltraite ba église ndeko afai na kati ya ba église omona loboko ya nzambe eza te mais apréféré afanda place wana babengi bandimi taba bandimi meme ata escroc ya paster ayoskoki ba million ata escroc ya paster apesi banani ke tokosoma boye eyesomama te me mondimi aza wana kaka lokola taba oyo bakomisi boye bandeko na ngai tozala éveillé parce que monde oyo eza koenseigner biso balobi ke na tia koenseigner biso tala mama oyo histoire eza pasi est-ce que eza mobali na ye ou bien eza bibwele na ye parce que bato ya mboka oyo bakeno eza mobali na ye bande kone koyiba parce que tala niveau ya taba komi na mandefu mulai tala niveau ya taba banani na ye bakorde na ye nde esekoli mais aza kokemba na niveau moko impossible ndeko na ngai tambola lokolo moko sa nzete obukali lokolo moko kaka otambola na nzete okomona pasi sikoyo babuka sikoyo maboko oyo esungaka bango etambola kokima mbangu aotambola sikoyo na 2 pattes tala pasi degré ya pasi oyo ebwele oyo ezomona me mama azwi temps ya kobanda kolesa ye temps ya kosala pasi na ye paster nini akoza
po asisa pasi na yo. Ata mbula ezobeta pasi aza mutu na kotika yo. Mais maman ya ndimi abi na pesi punition la mais akozala na ngai ti tango oyo koma na lia ye. Nayebi te akolia ebwele oyo to ekozala ka boye. Nayebi te parce que mamasolo ya mboka ezokende kobetama eza na faso ebele. Mais biso tozolakisa bino ba oyo bandimi taba. Ba oyo baondimelaka bato ke Nzambe alola eza pasi. Oyo eza mateya mpona bapaster, mateya mpona bandimi taba oyo bakanga na baeglise oyo loboko ya Nzambe eza te. Baoki koseme na mabanga olie koseme na mabele oyo eza ya kobota. Bandeko lisolo ya ntaba oyo ezali ya pasi. Tala ntaba mandefu ekomi ekoli. Mama wana asiporte ye kaka na koliesa ye. To effort oyo etaba efala sala abota to abotisa akosala yango te. Pourquoi? Parce que mama oyo asi atie point na vie na ye. Vie na ye ekomaka boye mitelenga loka place moko. To moyen asala mouvement oyo nyama asalaka akosala yango te. Yo pe ndeko ozala na biso oza lokola ntaba oyo basi bakangi yo place moko. To moyen oza sortir ya te. Toza ntaba ebusu mbe po oza koyeba te place ozali oza place nini. Est-ce que Nzambe aza to aza te? Fongola miso pe matoyi na yo kozala lokola ntaba oyo te. Zala mwana Nzambe ya solo po Nzambe abikisa yo. Histoire ya ntaba oyo ezali mpona bato tu oyo baza kosala ignorance ya koyeba ewapi Nzambe asalaka. Nzambe asala na église te. D'abord motema na yo e alias ta Nzambe na yo. Nzambe akoyusu prière na yo. Bandeko na sali video mpona koinjurie te, mpona kosemoke na moteme, mpona kolesa tala dekret tokomi. Tomona bamindele bamona bambwa na bango mosusu bana nyoka na ye. Me mama oyo na taba na ye eloko elekeli nga akomisi taba moto. Aza kopesa punition. Ntaba komoko yoka aza kotinda ye. Lokola mindele bazwaka pe bambwa na bango, oyo mibali na bango, yango mosusu azwa nyoka azomana to tokomona ebela kati ya moi oyo eteyaka biso. Na j'espère na lobi mpona kosemoke te me mpona komobilize mpona kokonscientiser sœur moko to frère moko oyo azomona place afandi aza kosenga pasteur savon sa pasteur apesa savon te ezali pasi pe mawa. Bolandi. Bonjour, Nabalandi nyonso ya radio télévision, bonjour bandeko ya TikTok, bonjour na bato oyo balanda biso partout na monde entier, bandeko na trouvé bino poto sur la likambo ya ba promotion na communauté congolaise. Donc toye mpona communauté na biso mpona kosala promotion ya biloko na yo otekaka marchandise na yo oyo nyonso aza na posa ya promotion. Luka biso to solo promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso. Yango tosengi ba congolais nyonso partout bozali oyo za na posa ya produit na yo etambola, biloko na oza nango etambola, to solo promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka bamona clair. Veut dire to fongoli porte mpona mututu oyo aza na posa ya publicité. Toko promouvoir biloko na otekaka, ba produit na yo otekaka, Nzambe alola ako bénir par rapport ya bandeko landa biso ba partageaka baso ma produit oyo ozoteka. Yango toye epa ya mutu nyonso aza na posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka. Ezala savon, ezala mafuta, ezala ba produit oyo kosunga bandeko na biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga mpona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso. Yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino. Eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo. Oza na école, oza na flat hotel na yo, ozali na oza na service de traiteur, toi oza na malewa na yo, oza na nyonso oza na posa pona promotion na ba congolais ba o tu banda biso ndeko contacter biso tokosalela yo promotion wana. Merci na ndeko nyonso à partager, merci na mutu nyonso oyo akozala intéressé contacter na kati ya radio TV4 ezali
TikTok na biso pe na Radi Télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso. Merci.